comprendre que Wenge baza ini. Effectivement, na comprendre que Wenge erotika la Wenge po batu ba traiter ka faire a wera soutenir yete. Ayembela wera son nzembu ya vie jaloux. Faire finga kutu. Asala ba émission à critiquer wera son ozo comprendre. Maintenant on comprendre que place au outil mutako bosa na mwana na ye penda o ya bimisi na musique te. Wera ba torture bien soit beta faire mais a beti faire mais ayo côté la lelo. Au meta lobi bazo tangele eza manque à respect. Balabi, numéro 1, Pascal Werson. Mais c'est normal. Numéro 2, ils avaient sur Mathieu Gilles Pierre. Ah ouais, c'est normal, voilà, bah, c'est ouais. Numéro 3, Kofi Olomide. Pardon. Numéro 3, ils ont fait. Ah ouais, j'ai fait 4. Bon, on va vous ça, on va dire, 3 affaires, 4. Comment tu vas nous mettre ma solo ya classement Stade des Martyrs? Tozo classé batunet va kester. Et puis wera son yemoko abosanaka le boko à gauche zapi à droite zapi. Akoya ko pesa ba conseil ya classement ya Stade des Martyrs ndengenini. N'abso comprendre. Voici ma main droite est ouverte à tombe le boko moi si. Siko muto abongo nde bozo cha ça la classement wera zanani. Eza na bundeli faire papa za mwana mboka. Na bitumba ya zaki nango. Mais comment tu vas ça le classement ouais rasali classement boye pe na TF bo bando le belon analyse ngana ko recadrer tout le monde au basali on analyse bazo ngo net au sérieux ouais ranano ko ebiso gauche nzoke za droite 12 pesa ka bongo vous comprenez 12 ouais à vivre ouais am ta 12 vous comprenez talana le jour ngo alerter bato ba ko tshaba mbisi amoni benjure eleke belé a changer mbala moko bo soutenir Ferregola bo ayebaki ezala pona été détermination ba Golo bazaki nango il fallait qu'il stade etonda ngai na roye bisa Kofi Olomide ayo ka sonité fali pour payo ka sonité bazongi sa bitumba ya musique ndenge zaki batuba yate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier ba invitation en carton. N'a pas follow lango jardin de Dieu invitation à boy bon un mukolo fait il attend mabe maison qui vient à bossa limité à Tchelibinobe promotion angolais à Pamba maison qui vient badi ngambo kaboité vous êtes trop amoureux du pays wow Given vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Solo. Bonjour, bonsoir, Nababoni sur Congo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Dans l'émission, les news de Joyce. Hein? Les news de Joyce, ils auront toujours quand on a pour nommer la bino. Actualité, news, ils auront natara pour nommer la bino. Rien que la vérité. Ah, le côté, les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman, Armel de mon cœur. Pourquoi pas dire bonjour à Saint-Patrick Ponce, moi, la général Maëlle. Bon séjour aux États-Unis, pas aux Ali. Bon séjour, bonjour à toi. 3 fois star Mido, 3 fois star. Bonjour à ça, il y a Bruno Lubika Mbongo, il y a propre. Et pas n'embongo à saleté Zara. T'es sans ça, besoin de mbongo à propre. Et pas Bruno Lubika Mbongo, il y a propre. Bonjour à toi, Agene. Consommer bio, consommer le porc d'Agene, garçon à Sarah, vraiment manzaka kitoko, bende, bon, mon Joyce Tumba, basala anga manzaka kitoko, bo, et quand a entré à Éthiopie, le bio zoluka, Agene vraiment, à Rosepeliso, et pas n'a bazon à deux fois. Bonjour à toi, Kissinger, Antoine Mona Yolo Nakata Moscou. Bonjour à toi, aujourd'hui, les jeunes porcs, maître judoka Nakata France. Hein. Et voilà, Tobeti Bangon allait, Tobeti Bangon a retour. Vous comprenez qu'aujourd'hui, dans les news de Dieu, en tout cas, dans Zalanga, mon côté, je ressens pour vous, et Pessi Solo. Par rapport, il y a sortie médiatique, il y a Werason le roi de la forêt. Tomoni mukie tongape abimi na direct alobi o akoka koloba to ebite na minito bulu yeke koti wapi solo pe et pe sami wapi akon na bien ça solo via bimi petit pas bimi fongole langa caméra Armel de mon cœur na yamba et pe si solo bonjour bonjour Joyce Tumba ça va utasala ko manza ko lobeko monani agene tasko kosomo congolais mais combo ko changer combo agene combo ne olingaza nan babi to tikela bango bote chinoise biso to yaka na agene OK eza problème te Joyce Tumba tango benginga to vanda ki kutuna ritindaya tozo préparer ba émission mususu donc
Nabite naya kaka naya comme les actualités naya. Tobeta masolo ba question za yo. Ouais. Voilà, ma question c'est un rapport c'est ça et puis si solo tout quand maman na carte actualité oh vraiment et mais qu'elle peut déranger tout le monde sortie médiatique ya Wera Son et lobby c'est vraiment makambo belé par rapport il y a liste oh il y a sali par rapport il y a za mokonza ba pleu il y a stade de martyr koyoka d'abord ba dire ya Wera Son leur attaque émission on a sortie médiatique na yeko lo bani peu si solo na comprendre que wenge baza ini effectivement na comprendre que wenge et kotika la wenge po batu ba tretaka fera Wera soutenir yete ayembela Wera Son nzembu ya vieux jaloux fera finga kutu asala ba émission à critiquer Wera Son ozo comprendre maintenant on comprendre que place au outil mutako bosa na mwana na yependa o ya bimisi na musique te na on comprendre que c'est le moment où ya Koffi Olomide a sala pe union sacrée na ye a comprendre que na kominga moko et puis et un message déjà oh il faut comprendre que non ngana fali toko za na guerre d'esprit vous comprenez il faut que moyen ni papa nde achaka kimia na famille vous comprenez mukolo ka ne mutu achaka kimia mukolo nda bandaka kimia il faut mukolo la sabatu ka za mukolo na comprendre que wenge baza wenge bakto 12 vous comprenez Wera ba torture nyo so beta faire mais a beti faire mais ayo côté la lelo au meta lobi bazo tangele eza manque à respect pona ba stade de Martyr et puis ba te belé ba commande to rozonga mo mukesima Batebele ba beta ma solo ya stade de Martyr. Nga ba stade de Martyr tout o betami n'a participé. Vous comprenez? En tant que chroniqueur, en tant que fan, ya o ya Jibe ya Chipoi. Tant que Esther azo biso ko to zana mbana miki. Vous comprenez? To ka dia ba son. Comment to ko ba no beta ma solo ya classement ya stade de Martyr. Tozo classer ba tunet ba Esther te. Et puis Wera Son ye moko abosanaka loboko à gauche zapi à droite zapi. Akoya ko pesa ba conseil ya classement ya stade de Martyr ndenge nini. Na biso comprendre. Voici ma main droite est ouverte. Atombe loboko moi si. Si comme muto bongo nde bozo cha ça la classement Wera zanani. Wera comme cadastre. Vous comprenez? Na biso vous comprendre. Nazolinga to solo la kana batu bazolanda biso ba comprendre. Analyse to zaba ngana mtu sentiment te boyebi ke na ucho côté la faire na bitumba na parce que na beke zo concert ya munene ya mboka eza mwana mboka mtu azobeta na santé ke roga tili baya na braza roga za vient ngana lia la na e mais na comprendre que ya faire tisko boyebi ke na on a joué le côté boyebi ke na on a joué le côté mais na bi ke na rezo mais na bi ke na on a joué te eza alerte na yebi c'est bon ke na on a joué le OK donc eza na bundeli faire pas za mwana mboka na bitumba ya zaki nango mais comment to ko bando sala le classement Wera sali classement boye pe na TV bo bando le belan analyse ngana ko recadrer tout le monde o basali on analyse bazwa ngo net au sérieux Wera nano ko ebiso gauche nzo ke za droite 12 pe za rabongo vous comprenez 12 Wera vivra Wera muta 12 vous comprenez talana le jour ngo alerter bato ba ko cha bambisi amoni benjure le kebele a changer mbala moko bo soutenir Ferregola po ayebaki ezala pona été détermination ba golo bazaki nango il fallait qu'il stade etonda ngai na royebisa Koffi Olomide ayoka sonité fali pour ayoka sonité bazongi sa bitumba ya musique ndenge zaki quartier latin maison mère ezonga penda bongo parce que Jibe totika nanu asa la promotion ya balle de match na e so akoti na polémique akokunda balle de match ko sekateza eza makambo zo utana mutema na yo comprendre que ba mission ba na ingratitude moko ya ko sakana oyebi ka Koffi soutenir ka faire aboy ko ba beti Koffi Olomide 12 batu muso ba bi Koffi Olomide poussa puis ya bande ko yene muta soutenir faire l'air wenge etika ki faire Koffi Olomide lelo abimi na 12 mois ya munene na makambo ba simbise touche pa bana we azui 12 omoni to so to okola batu misu so ba okola mayele sila kana e barate omoni Koffi il faut luka sans mususu ya ko communiquer ezala ka ya best ezala teke il faut avant ba lo belanga il faut que sima mwana mwasi na masoko ozombana avant ba lo belanga il faut na lo babwe bitumba ya Koffi na fali e simba te bras de fer a biscuit na mai fa boka sa embeli bango to ebi les vainqueurs biscuit na mai ata mai eza muke bos il suffit ka cha biscuit obi to ebi les vainqueurs Fabli akobunda na Koffi te aza papa na ye fali il faut soutenir papa na ye okomona musique e ko mata est-ce que musique na biso za ya okita musique za ya okita libreso za ki talaka faire abimisi album menze momo ra muto yokana carte rose na mo muke marathon vous comprenez Koffi bayokana waze ko actualité za te pona nini musique il faut zonga na ndenge zalaki bitumba wana o ezaki nango vous comprenez nga na kozala na sonité ya koloba keno
Kofi, il faut comprendre qu'il y a 12. Et puis, on a classé, on a bossé, Kester, pour Kofi Tony. Attends, il y a des blaisons, il fallait que tout na wera. Mais autant que Kester, t'es pas Kofi. Vous comprenez? Ba bébé tchanda pe boya na simana. Nga so ebisi na sala classement na stade na osana ndenge na nga. Yo ko sana ndenge no ya osana ndenge ne. Ponga na yebi ke numéro 1 na ba stade to yebi ke eza entre wera na Kester. Vous mona? Kester aya kuto ko tsela biso na synthétiseur o ezaka o wera yeba kate wana wera uti bandundu. Ba uti na fois partie ba ina ntaba. Nde Kester azoya aye abeti po beta concert aya na synthétiseur. Musique et kota na synthétiseur. Na bito so comprendre. Sikoyo wera sa muta 12. Vous comprenez? Ouais, il faut assoiner na ba mission na ye oyo balobi ka kanga bango. Vous comprenez? Avant ya ko le kana TV asale la batu classement. Ya musique. Biso moto soutenir faire est-ce que biso to lobi ke faire azali boso afali ba ya Kofi to lobi angote. Vous comprenez? Yo mona ko ba image ya concert afali. Na contest nini il fallait au moins ba journaliste musu babanga batu wana babanga ka azali boso wera wera pesa mbongo na suka. Il faut na lembisa ba question. Tout le monde qui a le bel conteste, tout le monde qui a image a fallu, il y a concert, il y a 17h. Tout le monde a image à faire, il y a 19h, il y a concert. Fallait un matin retard, stade plein à craquer. Faire un asima, na batika qui moi ba policier. École, et puis école ongolais peut ba point. Na sima podium. Na peut-être ça comprendre. Na sima podium, on a école ongolais faire ba point. Ba tu vas comprendre en côté. Na mutu na bino nani o amu elongi lokola nani o. Deniles, vous comprenez? Tant que les cas abanda ko tchaba point na concert ya batu. Yé na ebité adjana uta ko ebisi ki yo zaka musicien to zaka ne. O musicien mais essuyer. A répondre que na musicien te. Makambu ya ba musicien o koma ko somba et puis YouTube comment ko permettre na ngo ata mutu mo wa tanga pété. Akoya na TV abandi ko lobanyo so lingi parce que eza na ngo chaîne na ye moko. Vous comprenez? Pour batala yo il faut lo babusoba. Mais biso batala ka biso est-ce que to lo babusoba. Vous comprenez? Net ozo eza makama musique. Na ya eza makama musique. Ngana comprendre siko que il faut être yande Kofi. Il faut être ya Kofi. Moi na zo beta na arena au lieu soutenir yo ozo le kanate volobi. Il faut être yaye. Na moni merveille rambo kangi photo na fwali na France. Bat merveille rambo yo emele wapi? Na quartier latin. Vous comprenez? A quel poto na pona nani? Pona Kofi Olomide. Sikoyo tangu okomona akangi photo na eza un message. Il existe que non a commis pe likolo na kangi photo na yaya na biso. Achango na statut. Ozomona. Il faut être ya siko Kofi. Obimisi album akitoko légende batu bawe babanze mbute. Ezote ya yote. Ovanda na conflit na mwana o ya yo moko. Mwana o ya yo. Soko tuni pe loko bawela ka okoye bate. Ezaka na benga fallait a quitter o fallait amonenga na émission mo na lobby. Mais yo moko zo créer ba base na batu miso ba ko ka sentiment on ate. Ozoman. Ye fallu ka réconciliation na fali ba bunda. Et puis Kofi na fali réconciliation. Au moment banze ma Kofi to ebeta. Po batu ba zelango. Batu ba kabola Kofi na fali. Ba yebi pourquoi ba kabola Kofi na fali. Ba bi Kofi na fali eza bombe. Nzembu fali ba yemba faire ba yemba na Kofi le mide ko betox. Mais jour Kofi ba yemba na fali au moins résultat. On comprend? Kofi il faut changer moi comportement wana. Na yebi ke ndenge na lobeli moi vérité bo mona bimisi pe liste lesu na komona ngana kati. O atanga kombo na ngate na kotanga kombo mususu. Na luka kombo moko boyka na tangi o eza na forme eloko moko eza na nzoto na ye na tangi kombo nango. Et bato ba komo se reftant ba yo kaka ba ate wana alobi na Kofi. Vous comprenez? Tozana pour ça musique avancée. Pour musique avancée, moi polémique ezaka pile. Il faut que na ndenga bien. Wera son bato ba olandenga ba o sekisa ngai. Wera a bisabino bo tombola droite. Mais yemo wa tombola gauche. Mais petit solo. Oh, vraiment, et comme ici, Batouabi, que fallait pas les cas qui n'a stade de martyr le 29 octobre. Mais pourquoi la minute où ils ont que Batouabi, comme qu'on ignorait, stade de martyr a fallu, comme ça fallait le quoi, qui incapable de stade de martyr naé. Mais sur total bien, le même erreur autoba qui fallait moi sans et déranger, qui n'a pas fait rigoler la peine à stade de martyr. Sans et déranger qui. Mais Batouabi, ça la analyse et la critique, on a dit que Batouabi est à côté plein. Pour na y solo fallait ça la plein bien ça la te poto comme on a fallait babi fallait comme le la
je peux dire quoi atikali ye moko na musique donc mutu nyonso comme na point ya robamba ye mabanga ya robosana na eloko ya sala Congolais a vivre dans les présents bino boye bagelo kona te. O mena minso so yo o sali sex tap otikali mutakala. To bando beta li solo le sex tap. So ka to moni ke ritsa bimisi, ya ritse bimi. To tiki ya yo to bosani yo. Parce que Congolais vivaka na les présents. O ya zo mona. Po yo koza lo tikali no mutakala bo. To beta il suffit ka to moni kuna mutakala to tiki ya yo to bosani yo. To sauver yo. O mona ki teli kambu ya bana. Ya sorti médiatique ya tatouage ya fali. Et les cas qui na promotion parce qu'on sait la faire pour un concert. Si nga na ko le kanate ve na la musi bango o ebe mission wana na sala ngo aw. O tala ka ngona sala ngona chaîne. Ah, ozo komba. Te na belorte, ta l'émission ezaki na belorte. Na sala ngona elenga ko ngona petwana o petwana mukusana nani. Mwana na alinga make up boy. O ebi et. Donc to sala ka ngona ye aw. Ozo kompana. Donc na alerta ba ngona bisa ngo ke non omoni Fali, et sa stratégie na ya zaranango à comprendre que Congolais a un sentiment. Comme hier, à Rolinga que concert à faire les kayaete. Ce faire un élo on a terrain à mon faire à bête élo au mobile. Et ça on a bête il kambana. Kamba tatouage. On dit que yangone de komanga lobama. Si ba golo ba comprendre to bête kara. Na matanga gigo na comprendre que Meide et bête ali souté. A créer mes condoléances à tangi kombo Hervé. Atanga ba biki ba lobelango. Tango ba golo nga na yebisi bango. Que bolanda été na sepela na bagolo balanda ki idéologie au mona ki que concert à faire réussite malgré na sima bato bazala ki te vous comprenez fallait ako gagner côté wana les seuls musiciens à beta tourner ya rawera na Kester au man numéro 1 eza Kester deuxième wera wana classement nanga numéro 1 eza Kester emene nga na komo classer siko numéro 1 eza Kester emene kwa mambo numéro 2 eza bébé Chanda numéro 3 wera numéro 4 Fali. Numéro 5 Kofi Olomide. Vous comprenez? Numéro 6 JB. Numéro 7 Natanga de Ferré. Numéro 7 Ferré. Mais bah on y a batondi ça qu'on a classement. Au monde on a classé. N'est-ce qu'on a classé ma bé? Babi le bolo bake faire atondi oui félicitations papa Hervé pour ton stade de martyr. Babi bolo bake faire atondi stade de martyr mais place ba organisation et banda qui bolinga olobela ngote mais to mona to critica là to ça qui analyse à concert à Fali to banda d'abord na organisation to yana ba billet to yana son to yana plein to yana ba invité mais pourquoi ya faire botel melika plein nyoso wana o ba erreur amike mikana bobo ikolobela mais au moins que batinyo so batalisi manduki ba au moins objectif ya ba mission congolais na comprendre objectif ezanini ba quoi il s'afali et bazo traité d'orgueilleux Congolais linga komona te omoni ezana tinga lelo na zimbongo na komina bambongo na nga ya danger na bite fona koma ko vivre na standing ya mbongo na nga so na longwe place na ofutela wana na futaka net na futaka exemple $120 na longwe na bite na ko parler na nga ya 500 omona ba ben orgueil linga lisuko fanda na batute te na komina ko vivre na standing moko boy to kutani to beti masolo era musala na nga na kei soki musala na nga ezwaka nga 8% batu bazwa nga 2% na tika musala to so moi 2000 après na kena nga musala vous comprenez objectif ya ba mission congolais na comprendre il faut ba ko isana Fali Fali ana micho so beti liselo muso esimba vous comprenez pona ni ndolo ah lobi wabi ke ti siko Fali lobi te aposter te bazuka ndolo ba tie wana bientôt Fali ndolo okolo bani te me akotondisa mais Fali a utotondisa kuna braza mama obeta yu arena vous comprenez o vient na total na no kofi soka ko bongisa mo etamboleli Fali azana minute numéro 1 ya musique ya Congo na biso to c'est Fali ba fast c'est Fali na otako beta Fali mikolo mais na ebisa bino na musique toujours azana ni na to eba omoni époque a mutifo ko eba nene a respecter yango ato omoni même jiba lobango to respecter époque a mutu on comprend faire azana ba fanatique na ebele et puis ba te belé ba kendaki et pas faire pour balinga Fali te balinga ka moi boyebi que moi révoltant des mais aux époques a fallu que ça va jeter aux comprendre que ça la va jeter ce fallait ici fallait au moins il faire sur les cas mon pépé otika na ya fallait est différent on comprend et mon pépé otika est différent aux époques na ce qu'on faire a commis qu'on rejoindre fallait azoya mais ba devoir ezana ne belé
rapport à sentir, fallait avoir sentir moi. Il faut abeta boy, double disque platine, disque d'or de Nini, disque Babylone, il fallait avoir combo en anglais. Vous comprenez? Babylone, il fallait avoir en anglais. Double platine, triple import. Bilo kwa zwaka yangwana. Tant que faire abeta concert yena Dior. A défilé. Et beau traité PDT, aza PDT. Et aza sollicité, aza boga. Cristiano Ronaldo a PDT. Au moins Cristiano sur la tigonde sur abeta le monde a goroné ngeza. Attends moi ça te zaka boy. Vous comprenez? Donc il faut boye ba ko respecter époque à mutu. Fali na minute de konangai Joyce tout se valait ba fasté. Batuba inanga te pardon. Pour ebi batofika pa oya. Ba rozanga te. Ba la vérité. Ba finga na ba etali pas midi c'est quelqu'un. Ngai nazara déjà na salaire na ngamo robwe. Ya William Chelanga akoma ebi Nicolas Pierre akoma nini. Nicolas enveloppe na akoma nini. Pour na piaka ya epesi solo. Donc nazo te wane za net plus définition. Ata na zangi na ngai au moins makamba faire ba pesa ngate. Nazo vivre. Mais na kauka ki faut voir na ngati sko eza bientôt ebi. Dans le baga. Na reçoit faire abeti li swelo mususu ndenge azo beta na francophonie. So ba promotion bandi na soutenir rien. Ozo comprendre. Ba sponsor ba faire ayo kisi bango soni ba komiko ya. Ozo comprendre. Na ebisi bilo fali attacher libaya wapi. Et quand on a pas de minito azana banzembo ta 98. Talaga na formule 7. Batu nyos banzembo e bandeli so batu baye biango. Osoka de la rente, osoka meide. Nzembo moko ezana notable. Nzembo moko ezana honorable. Est-ce que nzembo ba un docteur? Jeff Jadi le tête. Don de Dieu. Ogango. Nzembo kito. Donc, ce qu'on banzembo nyo sone kangi. Héritage na banzembo belé na terrain. Makoka bitumba ya stade na fali te. Vous comprenez? Batu babosani stade ya fali parce que zan dengue na biso ba congolais. Mais tangu fali stade ton batu faire akoka boro te. Faire boy. Faire atondi ici. Mais soko tali boy. Ya fali di banda batu ba chaka mulongo ebi. Batu balo baba mener. Fallait en mener. Mais les bandes tozangi na yo au moins que bato ba kota normal mais il fallait ba chaki mulongo parce que étouffement ezaki déjà na kati il fallait bato ba kufaki il faire mutu moko akwea kipo azaki na nzala vous comprenez et mutu moko akwea ka wuti ayaki stade 6h mais ba yo font la porte retard parce qu'on a 4 stade lipa 2000 francs na 4 stade lipa 2000 mutu na bité na ko somba lipa 2000 tiabi makalu aluka lipa 300 na mwamba 200 akwei. Vous comprenez? À quoi il y a assez donc botika ko compara pas faire azana ba yaneti ba tiene banzete belé a kata kakati martyr c'est bon kati zedan zitamune mais ba blog fallait azwaka les trophées de monsieur Franklin les trophées de monsieur Dior les azana ba trophée les concerts de arena faire na to beti solo arena te est-ce que il fallait beti ba concert sur la présidence ma médiatiser na été vous comprenez Amélian vous comprenez. Merci beaucoup Nzeta Pakebo, ya Willy le véritable code d'Amboka donc na Glodimbi ya le designer. Mutala tisakanga na simple parce que naso na mpia kana linga ta makasite. OK ouais. Voilà. Vous comprenez que nous sommes avec Epesi Solo. Ça la analyse ne biso rien qui est la vérité. En tout cas, bino batu bozara ndak boleka biso na maele biso to sam sala comme ça bino la botala boloba. Après concert wana le loto moni c'est le attaque contre Fali, tout le monde sait le coach Fali na statut na ya WhatsApp pour na rolobake combat beli combat benjir ya Seleo envers Fali ezake bwana récite moi na wenge atondi si stade mais bio yena ba un jour pour attaquer mutu mususu azara adversaire te Seleo poilia tia mata na podium wana ifa finga Fali Fali na selo kokota makamna monte ba camarade ya bomwana moni camarade ya bomwana bakabola bango te tika bango ba potana nde ba potana na Fali ayebi ke selo allié sara mwasi na bana amataka ba via kitaba avion pona ndenga finganga vous comprenez ce qui se Fali alobi selo watanga communauté pour ko loba pe selo patiki pour porter plainte Fali za camarade ya Macron il suffit bisa Macron kenalingi ba refouler selo na France bon refouler oui bien relation Fali na Macron ba na relation ya makasi relation deux plus que relation. Ici fait bisa Macron qui a ligne c'est Léo ici en France. À quoi ça le faire Macron si c'est que je Macron tu fallait à Telembo. Fallait à Siliki. Macron tu qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne fais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne fais pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? On a Macron bande bon de la non. Je veux que tu chasses Léo en France. On m'a dit et puis à cause on la Pékinté.
Ozo comprendre. Akozonga pe na kinto komona azongi côté na bango kuna. Na biso za mukongo azongi le bamboka na bango kuna. Avandi na nuti après moment yo zonga kini. Ozo comprendre. C'est le obotika ye aluka lipa na ye. Eza gagne pe na ye. Batu balanda ke po afinga afali. Kometa lo bako abimisa nzembo atie titre kombe. Innocent. Mwanga shushu na seleo. Balia kana sima ya kofinga afali. Tiba impact wana. Oh seleo na ministre avec Bill Clinton na succès. Azo leke na succès na contest ne po afinga afali. Vous comprenez? Seleo azavie na ngai mais alia kana sima ya afali. Eza gagne pe na ye to ko empêcher ngote. Et voilà et puis si solo. Voilà, il y a Willy Mouchen code Yambo candidat Pakebo. Le véritable code. Tozo qui n'est pas malin poto comme Manasuka émission na biso. Le lot moni. Te ya Willy non aliété non zelanalia. Voilà et puis c'est solo. Sortie médiatique il y a la coste. Auto mona qui est pas bête qui concerne na Masina na stade ya Masina. Koloba asali direct pour le baké. Papa na bango wera asa papa mabe asa papa o akabola kabana. Ba dire il y a la coste envers Weranson. Ayaka musique. Ba bimisa ke na bandundu kuna première fils a wenge. Banda na bandundu histoire a wenge banda na bandal maman. Biso to uti ba ma campagne to bito zo banda kuna ba bandal po il faut to s'imposer. Omoni na soko sala media. Soko leki na bandal to za yakufa. Omoni la coste aza c'est un ancien basketteur. Nga la coste na website tika musique. La coste concert na ezaki sortie officielle. Il y a parti officiel, il y a député morobo la coste bazako kabonela bato ba 10 000 ndenge zaka na union sacrée nde ba benga bato ba 20 000 siko kuna comme député ti pangona na bimi député te nde ba pesa ba la coste ba 10 000 siko la coste senga eti po na habiter comme yo zande kona ngai comme na olinga ebi manet ke na osala challenge na la faire libaya on comprend bimi sanga ka net na beta pe le 24 ebi manet concert soko tali bato baze belé na ba mama ya mapa wana concert andenge ni ba mama mapa ba epo ni ba kabole ba mama ba bassin yé pas zaki wana puis yé ba tindela ke mbongo na mpesa 15 000 a retirer 13 000 on comprend aboya ki ba pesa na miso bato on comprend la constatika kwa mbrie ba musicien ko la constatika kwa mbrie oui que papa bango wera za papa mabe c'est papa pena revana na émission pas le makambo lobi mais na minute to ebi que ba bi na minute to ebi que Weranson na fali pupa baza bon terme mikolo bazolo ba mais comment akoko leka na TV pona lo ba makambo bongo bato miso ba comprendre point de vue ya mutu tene opinion ya mutu oyebi que na vie soko lingo tambola bien respecter ba opinion ya mutu na point de vue na ye oza bien ngala koza na ebisi ndeko na nga afani alati kitoko na biso oyebi que mutu msoko seba mama nengo la sama ko bonga na sepelte poni mutu msoko ko kane ba poil te okoma et puis on moni bato bongo ebele balinga soko masolo bongo na kuzu fort omona benga mama j'ai pas fort ton numéro ozo mane bato misuba yaka oyena mutu me abet akyo yiba pe numéro ko mo benga ye ozo comprendre woni za masasi na bito zo comprendre wera kozala papa mabe na sens nini aza papa mal bete aza papa malamu eza opinion na ye omoni opinion ya mutu na point de vue na ye ba respectaka yango wera na fali ba en bon terme mais asali classement nga pe na ye na sali yangati mais nga bato bele bazako kanza na agolwa ozo comprendre eza opinion na ye wera sali classement na ye mutu msuba eza net na politique bato msuba lingara na bango fachi bato msuba lingara na bango Joseph Kabila po Martin Fayulu atiki politique akoki politique te na koko tsena makambo te ozo comprendre donc c'est un peu ça wera la coste atika na musique azongela ta basket akoko mata coach à basket parce que aza moulaya aza na taille bien on comprend ako bois capé balobi ekoti on comprend la coste atika biloko wana en vouloir bato ba comment traiter net comédien Joyce Tumba omoni ba la coste il faut batika musique nga la coste na comme ta pasteur ou bien na comme comédien na côté ne moko comique et na préférer la coste à la comédie musique était bon ba tondi si bato au moins yazu ata chance au mata c'est le Lucas chance na zo ngote c'est le ezaki comédie pe kaka parce que ya la cause est tombé bien parce que massa na ye azo bima député omoni bato ba union sacrée o ba ocha bambongo na bango zo comprendre na ngana comme député la costa ye wana la costa azo 15 000 francs batinele na mpesa a retirer 13 000 ba pesa ba mama na ba 10 000 ya azo 15 000 po ba yebike aleka na maison mère moi kala ba voir la costa les alisoute na linga ke na metimbola mabita ba voir les alisoute ozo comprendre ba biloko
Merci EPC Sobo. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci Nabilon Sibozaki on a pour Hollanda. Congo Esengo officiel TV. Abonnez-vous massivement la Congo Esengo. Si vous avez besoin d'analyse bien émission bien qu'on toujours na Congo Esengo. Yo muto talanga bo s'abonner. Et puis si solo bambo te na bat balingaka yo. Et puis moi de la fin on émission le poto royal sous. On m'a dit ba bato yé. Sortie médiatique et tozo ba musicien bo bima. Botika ya fali ya ferré. Botika odiembela bango bino pe bosala ya bino. Basala baluka babesi na ndenge na bango batika odiembela ba siksa bato. Wera asali mikolo belé ayoka solo a succès. Abina mekano tout ana fali. Na tout mo ananga moko ferré na opela te na tout ana fali. O meteke to fandi to lo bela wera. O comprendre. Merci beaucoup na Joseline Mimosa. Ouais, merci biso espace. Un grand merci à Glodimbi les designers. Et mon espace au Casse d'Or. Merci beaucoup à Yawili Moucheni. Pour Nanyos, Nzeta Pakebo. Le véritable code d'Amboka. Donc, tu vas comme bengue to ya dollar. Le to est comme ibo. To Yawili a comme ibo. Le bengue to ya dollar babi. Yawili Moucheni. Vous comprenez? Plus 243. Vous comprenez? Bah comme bengue code. Bah comme bengue dollar. Yawili Moucheni. Nzeta Pakebo. Mutumoko malamu. En tout cas, Nzambe. Osala biso kaka malamu pesa biso mutu moko ya Willy Moucheni ba tunet ba ya mission so bazaki 20 mbele ba journaliste ba flatter te ba journaliste abato ongana za golu ngana za warrior to tikala ko mona te professeur moko zo pesa cours yo warrior yo golu ezakati sala analyse non normal tout à place au faux tout à ce qui mutu gafé petit na ngai Serge na pesi petit na ngai Serge Mbote ya utakananga a utamboka ma s'imposer na kin na niveau moko. On y bat en tout cas, merci beaucoup, Joyce Tumba. Voilà, je dis merci à toi et Pessi Solo, merci derrière la caméra à toi. Pessi Solo, pour te chuter vraiment, Mike Kalamba, stade de Martyr le 27 juillet 2023. À ça, c'est prima ba vidéo, ils ont circulé, ma Vaseline, ba émission Salama, Pasteur. Bisakana, Moïse Mbiye, Kasaza, Pasteur, il faut na banda kubongisa. Avant ya robet télévision stade wana objectif ezali ebiki sabatut po yaza musala nzambe yango na taza pasteur est-ce que ça bongisa na nzambe avant bet télévision stade mar bino bo limbisa pasteur te nzambe déjà limbisa amata déjà mangenge na nzambe yo so na nzambe bongo ayibiso ka limbisa est-ce que c'est un public o makambo vaseline lelo comme cher kombo nani landaka na simana lelo atana na posa vaseline na pakola na mutu na pakola atana maboko toza nelanga vaseline est comme cher. Aujourd'hui, à Robert à journée. Le 27 juillet 2024. Na stade des Martyrs. Na moni pe peigner la ju combo Mike Azongi. C'est ce que bazongani. Tozo solo là. C'est na makamba peigner. Kasi yango wana makambo wana ezo lié ke ngai na kende concert wana te yango wana. Soka Robert azobeta la biso concert. Batu babika ou bien ça concert ndenge bango bakoma rodiembela na Robert pona ko soutenir. Bato bazo kufa na est pendant que yozo soutenir bato bakufa na est ozo lia fufu 4 boules sili so ba tsheli biloko etika la tokoto sili saranyos ozo mela vitalo mobimbe sili muto ana soucia sili sarabiloko te na obeta pona bandeko na biso bakufa na est pona bato bazaboy Joyce Tumba naza contre Mike Kalamba ite mais nazo soutenir les mauvais côtés te ozo comprendre so Robert ngo il faut basala nzambe na biso faut basala pena basala nzambe ya solo Mike nani Moïse Mbiya ke États-Unis akobeta pe concert na yeso ki babiloko na zo beta wana na mona ki fe na nga Delix azo soutenir mais nga basala nzambe na linga ko kota penda makamuna bango te na linga ko kende na makamuna bango te po bazana mabako ebele mitakala bime belé na internet eza ya basala nzambe ke ya ba mission mokili ya mission mokili ko mona ka moko mais ba pasteur to mona vient na biso ndeko avec to mona ndeko na biso Michel Bakenda obeta savon yo yebit to mona azobeta savon to mona Mike Kalamba na single alali na mbeto o ndeko na biso utepo zawadi o zemelungwaka vaseline comme cher. Je n'ai rien à dire, Jocelyne. Et voilà, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci à Nabino Sobozakena pour Hollanda. Congo Esengo officiel TV. Bambote na banyo balinga kayo numéro de téléphone. Merci beaucoup kaka na opesa na ya Willy Moucheni. Batu bayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko la ardoise.
mais avec Given, bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison Given. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On est